papa ya Marc Aous parce que pour être vrai Pembe Marc Aous a outé papa Hervé soto lobi na musique Marc Aous aza papa nae ezali vie redi ya mus nde papa ya Marc Aous te oyo lukela sunga bu awa ya sa papa negishaka mwana kendaka poto te mwana lobeta babata bapoto mike kupa kotoboka redi ya mwana zolela aobeta mwana te tala machacha ekai mwana na poto babotolaka mwana babotola ye mwana babotola moko babotoli ye mwana bakende na foyer le pate te mwana obie te mulei combien mwana batengeli na ye basile bapapier donc babikane ke papa va somona azwaka foyer asomi na ke yesi donc siko mpona yo papa na yo eza papa Hervé mpona ngai mpona mokanda ya leta asalaki makambo nyonso ozo reconnaître papa Hervé nde papa na yo eza papa ti na kota komo na buka lupangu nakota babuka lupangu tu komo na suka batia yango alors Edi Amisi Marc Aous alors Edi Amisi yake luka mikanda na leta kuna deya masuka kataki makambo yo tunanga makambo na leta voilà merci.